Anteni ya news ezaka eloko moko. Likamo nengef sabino batu nyonso ba diaspora butala sitsoyo. Surtout émission Oyo Yaya. CL News butalango ya bokota kanana bezo ba vina bino. Iboni ya bongo kusансoni boy nandeni nini qui soit pas na qui sont pila. Babi ba nyonso balinga nada. Sister moi ça tonton loabe ya na kati États-Unis. Boya. Bo s'abonner. Non linga ba abonner atike o okota ya libakundo moni nada nandeni. Yaya, na biboye. Au moins na classe spéciale so ando sa biso boye. So apesi cours yo kité azu mettre kan. Kobo na mutu. Si kopo na yom to yo kate ya moyena sinana simbilomètre kan yete na benjo kaltoy. Babi CL News, ya Christelle Mamou. Takuna mo bosa na benge Christelle liko na bino boka na paso wapi. Babi CL News ya Christelle Mamou na komo kende. Bobi nini yaya bokota to bokota te. Nangi bokota ya lo yenge te bo s'abonner. Nande nini nada ye yo femme mariée mère de 2 enfants mais divorcée. Pourquoi? Parce qu'il mbela kin bazama kambo elengite. Botelo no sala et à surprise. Bokante no sa ni lote na kitika. Salut très chers internautes, merci pour la confiance, la fidélité au Bopé Sarabiso à travers CL News TV, mon pépé Asika. Merci à vous, la fidélité, au Boza toujours scotché na site au Yamounene, au Bolingaga, vraiment ya trop. Les lots est bongo kolela na manko ya artiste, comédien ya maman Mindondo, donc Eric Koufeli papa naye, toye ba pété ba comédien, on va zo koufela ba papa, to éviter soit mon pépé, to ezanini mais en Zakaranzela motonios. On a bazo sa ba allusion et belé oh ba papa kakande ba kufaka mais merci na bino nyonso bozala na pona ulanda biso merci à Papi Nzola Meso Antepe Prod merci Héritier Mbouy na Chicago merci Rocard Miesi le mignon merci à Gola Mayala pour les images tozoa déjà extrait à Matanga et puis tokutana juste après c'est parti bye mais tu vas couper à ba oyo bazalo na bomoi. Oh, konoza lokumu na komo na Yesu ndeto lobi amen. Est-ce que tu peux te lancer maboko makasi? Te lancer maboko makasi. Wana sapi tarder to lingi to benga motei na biso. Oya lingi la maki na media lelo po aliesa biso maloba na Nzambe. Tango na bengi mosakoli le prophète Michael. Oya kopia biso pendant 15 ou 20 minutes entre tes mains. Kono na lingi yo sala ye bolamu. Na lingi yo osala ke maloba nyonso ko makati na ye. Ezala yete me konte pai na yo. Mene moko ya njoto minene. Est-ce que pesa mene moko ya moto azana bomboy. Oya pesa mene nzamba bakiselo bikola ko vivre. Oya pesa mene makambo leta kielo bilo. Nombo amen nombo longévité vina yo. Sika susu media lelo nzambe azana biso longo. Amen. Poche mutu na sesi ke biso pardon. Grand Dieu personnel, te pèse merci. Vous êtes alphabet Oméga. Tu es le Dieu de temps et de circonstances. Petit qui moment où je suis entre certainement. On est mon santo à la leçon de jusqu'à par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Moi, aujourd'hui, je t'assure la mission pendant 15 minutes pour qu'on ait un temps de sous et commissaire. Ecclésiaste 7, verset 1er, je lis au nom du Seigneur. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfait. Le jour de la mort et le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car celui qui vit prend la chose au cœur. Mieux vaut que le chagrin que le rire. Amen. Amen. Dans la Bible, je dis ça biso. Dès que vous sangana lelo, vous la sambia lelo. Dans la Bible, je dis ça biso. Malamu kutu oza la réputation malamu. Qui oza la mauvaise réputation. Malamu kutu éducation na yo. Nakacha mokili, tout le monde ayeba. Pour les jours, oyo kufi, yamonelela ezo compté. Atos à la camette, atos ton naba paquet, atos à généraux, atos à cortège, mais ceux qui vont aller cortège à côté, motobenga na kae. Atos à makeli, azaka elia mame maboko monde ténèbres. Motos à makeli, basimba kaete, ceux qui vont entendre kosa nyosho na kacha mokili. Okotanga. Lingakaye, moto se penda ba témoignage
mariage nzambe pa kutanaka na ye malamu na kati ya ndako ya mawa lingina kati ya mokili yebaka un jour toyaki na mabele mpe tokozonga se na mabele elingai biso bien aimé il faut mituna baquestion ebongo mpo na ngai mpe yo moko maître makaya tozalaki na ye alakisaki bato ebele mosala azalaki lidome na kati ya mosala oyo eza maboko ayebani na mboka ebele mais soki ayebanaki na mauvaise réputation ndembele tosangani boye te lokola kaite liwa ezopona te soki oza nani liwa ebangaka motu te tomwana baporte ya lopangu bien na porte ya ndako oyo metango moto aleki magenya yaki moto aleki chamesa yaki ye wana liwa tango ya mabe yo moto mesa kosala bato mabe yo moto mesa kofandela vie ya bato soki nasa mokili otonda bolamu te me mokolo kufa oyo yo okozwa visitation ya malamu te me misala nde ya malamu na mokili se epuse tosangana awa epuse tovanda esika oyo epuse toloba oyo tokoloba bien aimé na kati ya mokili oyo ngai na yo sukasuka toyeba nzela nini tokokende ngai na yo sukasuka toyeba makoki bien aimé moto moko te na mokili akokanga yango soki bongo te ya nzambe akoki bien aimé moto moko te akoboya yango sala mabe yo moto oyina katika koyina yo moto otonga katika kotonga yo moto oyiba katika koyiba réputation na yo il faut ça bien aimé chaque chose a son temps likambo nyonso ezalaka na ye oyo bien aimé ekoya na butu na moi yo koyeba te ntango epusanaka elakaka te ntango ekotaka na vi ya moto etokaka te soki bele eloi bolamu mpo na vi na yo yebaka elola mpe ekotanga bolamu oyo osali yango to ekosangana esika oyo ezali place oyo nakoganga te nakolela te nakoyoka pasi te mais fona mituna question lelo papa mpe atie zo na ye likolo tovandaki tozolia tofandaki tozomela tomitunaki bakestion abondelaka wapi omitunaki bakestion maître koma misusu ye bayebisaki nga me oyokotia na matanga ya maître ya bana kosamba na église nini toyebaki na église te bien aimé laisse-moi te dire peu importe citation eya na bato mosu lokolo banicodème atambo na kriste te me na kati ya motema na ye ayebi que Jésus Christ est Seigneur. Il y a de beaucoup de gens bien aimés, ils ont marché na kati ya kobatama, ils ont marché na kati ya bonzambe, okoluka identité na ye, okomprendre kango lelo te, mais un jour okoyeba valeur oya ye. Asa papa oh c'est un chrétien bien aimé. Oh à tout moment on va consulter biso basala nzambe. Au moment où asa un problème, il faut aluka atuna, bapesa ye connaissance comment dingue encore marcher na kati ya vie. C'est pour cela mon mokolo nzambe amemi na lie ya repos bientôt la tokeno kitisa ye bientôt la okota na se mabele ngai na yo mpe tokozonga bandaku ntango tokozonga na ndaku bien aimé patika kovanda bongo te banda okalkile na kati ya vi na yo totiki mpe papa na biso vraimen makaya tozongi vraimen ndaku ko tobandai mpenza kozala na ye tobandai mpenza kosola na ye mais tala leo toke mpe totiki ye tozongi mais sikoyo ntango otiki yo osongi omituna bakestion bien aimé soki opo un jour lelo kufi okende wapi c'est le moment bongisa nzela ya lobi na yo parce que Jésus Christ revient bientôt yo moto osalaka mabe yekola kosala bolamu bien aimé na moment osolo eza matina non torefleshi très bien aimé banda komitala bien aimé kokoma na esika boye il faut benda makanisi na yo vraiment mosika ekofutama na se moto abomi na mbeli ye pa kufaka na mbeli moto abomi na koyina ye pa kufaka Alléluia. Groupe La Source bazobomama mpe baza nanu tozobenga Eco RDC Cinéma bazolanda elongo ya bapapa na biso Eco RDC Cinéma lelo Jésus Christ genye wana efuta
kaka malamu. Réunion est plus que réunion famille. Et la réunion où il n'a pas combat battu. Et la réunion il est ensemble. Tu vas faire cette invitation, mais nous devons répondre à l'invitation à la raté. Vous pouvez nous avoir conscience. Vous avez la miroir TV plus scolaire info. Major de Canada de cas. Miroir TV plus scolaire. Miroir info. Miroir TV plus vouloir info. La famille de la fille de la famille mais la fille que je pousse en attente de poser jamais des fleurs dans l'histoire. La famille de la fille. Il faut dans la carte vinayo, il faut dans la carte bomonayo, oche kuitinyi. Babo kanisia baliaka mingi na mazoa. Umanza mapambo ya Mungu na Mungu. Nous avons vraiment reconnaissant. Mama leo que Dieu vous bénisse. Mokora soki pasi. Bayaki tous les abana oyo parmi ma génération oyo papa akambi abimisi ba mécanicien belé apesi ba tout valeur oyo bazaki ba inutile na famille na nzela ya mécanique oyo maître na biso makaya ba génération ezebele mais nzamba pambo la génération oyo bazalaki na ye longo avant que papa na biso atika biso bango oyo ba élève na ye wana ba
sasa hivi bana ndio kuna yeye na kokendo éternel était pour vous là samba pando la vie basi les amis de l'Ordre les amis de nous avons trois choses. malamu esika oyo baza kolela to abendaka makanisi molai ayeba oyo alali azalaki mpe lokola yo aliaki atambolaki asalaki akumbaka motuka me lelo oyo liwa esurprendre ye yango eza milie oyo moma oyo ta oyo esika oyo motu abenda makanisi na ye molai atokomi na satan yeba mokolo moko liwa ekozwa yo yango loko eza important ntango toza kovivre na se ya mokili tokoki kosala nyonso me yebake un jour jésus viendra yesu akoyata kita na zambala na se me mokolo ya suka oyo tolobaka fin du monde eza mokolo oyo kotia zolo na yo likolo pandaki oza na mokili yebake Kimbele bazula sukuru mama
Zinanizola bodiako ye mwana mama. Amame como tu kangala bola. Amame como tu kangala bola. Como tu kangala bola mo como na singo bandumba. Como tu kangala bola mo como na singo. Amame como tu kangala bola. Singo bandumbe ye mwana mama. Apaye dili dilenga paye. Apaye dili dilenga paye. Itona ke mwana tutumuko kile kasanda ngwani. Itona ke mwana tutumuko kile kasanda. Apaye mama dili dilenga paye. Apaye mama dili dilenga paye. Apaye dili dilenga paye. Apaye maye dili dilenga. Itona ke mwana tutumuko kile kasanda ngwani. Itona ke mwana tutumuko kile kasanda. Apaye mama dili dilenga paye. Apaye maye dili dilenga. Format à format Zamba pambola esika kei Molimo na ye E pema na kimia Po asali musala ya kitoko Papa liwa ekozwa batu nyonso Okufa na 12 ans, na 15 ans, na 20 ans Ezakaka liwa Eloko moko te salamaka sanke nzambe Andima nyonso te salamaka nzambe azalaka ayebaka yango cela veut dire liwa papa Zambe pe ayebaki soki alingaki pe te alingaki pe salama te yango bibelo bina circonstance nyonso tokumisa Zambe yango ezalaki biographie ya papa na biso e atiki mwana pe atiki na mwasi yango tolingi avant ke tosala recueillement ya suka pe bato baleka pour que corps ekende esika esengeli nazo invité basali ya Nzambe pasteur David Bukaka na prophète Michael bazo pusana wana frère Nabiso Eric na maman Nabiso oya sa veuve bapusani et le monde a basala Nzambe to bondela pona bango yo pesike so mi aussi faut péter le likolo to bola kaka loboko na yo faire bandeko oyo to bondela pona bango basala Nzambe to pusani mama ba natali oyo bakomi kombo te bakomi mama yao na lobi mama mama na biso dolo basala Nzambe pe oyo aza mosala Nzambe aza na foule apusani to bondela pona libota oyo Yesu aza Maria ba veuve Yesu azali basala kuna bandeko ndeko
fanda bolingo nzambe fanda bible nous dit oefumboli na sibana basimbi mama basimbi pe mwana bazala intouchable na plan nyonso monde olukaka bato ekoluka bango te oyaka na esprit nzambe akangi yango oya koluka simba bango nzambe asimba ye na déterre na Genèse 12 verset 1er je bénirai celui qui te bénira je maudirai celui qui te maudit e nasali kombo na bino bato minene ressemblance ekoya nsima na bino ezala bato minene oyo etambola na mokili ya se amelaka mai akopensa asala bino mabele efungwama emela ye tika baange ya nzambe basala likolo sécurise na bino psaume 35 premier oyo akolinga kombatre bino nzambe akombatre ye baenvoye nyonso bachef na bango tonoptize mpe toneutralize bango le sang de Jésus ebatela bino bozwa vi molai bokoma au-delà de ça oyo papa asali te mwana asala yango oyo papa akomi te mwana kokoma yango lokola tiki mwana azalaki maître la Bible nous dit on donne ce qu'on a tika do papa na ye epambola vi na ye partout ya kokota aresi na kati ya vie par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit de Dieu de notre Père qui est des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient la reine, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Amen. Tobeti Maboko. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Lelo koufeli moi baptiste na koufeli papa na impression. Impression matanga ezalaka souci na mawana pasi. Parce que moi nyonso alinga ozana papa na ba tata na ye donc voilà. Ça fait mal parce que c'est vraiment un emphase à pilier dans troupe nangai. Donc yangwana toujours partager mawana ye. Le mot de la fin nao par rapport à Sobala base tout tenir yo ba ekolelana. Mot de la fin d'Angezali, c'est ça l'artiste comédien. Puis on a vu la polémique vous avez vu l'artiste belé ba outil la batrou ba soutenir. Donc pour l'accent na batouké biso za batabilo ko anate. Biso d'abord c'est l'amour. Et là qu'on est fait coller là-bas na biso mike bazoya lelo yo. To lingana ndenge biso to lingana. Boye ça fait plaisir. Boye ça fait plaisir. Impression qui to ko na famille ba moni ba comédien ba yé ba moni. Donc c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour mamie. Bonne santé. Ça va très bien. Bonne présence dans les lots pour compatir na Eric. On va couper du papa nae. Ouais, Eric aza garçon moko to joua kanaye. En tout cas aza garçon mo bien. Yango tanga benga inga bisinga papa kufi. Lokwa liwa ezora mutunyo surtout. Na mona ke na okabola mawana ndeko na ngai po tala kaka. Na ba moment o papa ko tika biso boete. Papa kufi avant. Tala kaka bandeko baleki bazali. Na occupé baleki po Eric yewana azana na mukolo mingi te mais papa kufi atikele charge yango monitoyer vraiment pour soutenir ye na banyo surtout. De la fin yolo bana ba nyosto ba ekolanda bino parce que na mon présence ba artiste pe belé ouais bon Eric tellement solara bien azara bien na mutyo surtout yango moni bat ba belé vraiment na pesi bat nyoso balandi Eric na pesi bango merci bolingonde ezalaka boye entre nous les artistes so muninga zui problème to ko tala inde to mona pe que yango nde ça la force na biso artiste et comédien tant muninga na problème bino so boye ezali comme na ye motes comme ya biso nyoso tout yango moni pe ba tout ba telemi ba ye
namoni kutu papa nanga océan malgré azo boiter mais aye matanga et ça linga plaisir donc vraiment minga olobeza te napesi kaka mbote belé na